Pardon. Il fait le tour de la carte de son frère. Alors, accompagné ma campagne. Bonjour. J'espère que vous n'avez pas été manipulé. Vous avez été manipulé? Il faut dire la vérité. Vous n'êtes pas étudiant. Comme toujours par hasard, vous êtes étudiant. Je suis d'abord témoin de banque. Je suis un agent de banque, d'une banque commerciale. Ah bon? Moi, je suis étudiant. Étudiant? Oui. Étudiant? Oui. Étudiant? Je m'appelle Perfect. Nga kuche na kati ya jeep yo ba nga zangnasi nga ba ina nga sima nga kuche na jeep si mutaya na ngo police ko za rama se ton kuna akati nga no sa na sini nga na étudiant na ko simba si nga ba no beta. Les étudiants maintenant. Non, il y a un problème, on a augmenté les frais académiques. Les étudiants manifestaient, on a dérangé. On a augmenté de combien? C'était 350. On a ajouté quelque chose jusqu'à 5, c'est pour nous les étudiants de prépo. Les étudiants de G1 jusqu'à LD. On a mis 450. C'est pour cela qu'il y avait des bruits. Mais moi j'étais à l'auditoire. Non, ne te justifie pas. Moi je voulais savoir quel était le problème. Augmentation de frais académiques, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, vous n'avez pas un syndicat? Vous n'avez pas une coordination? Vous savez la démarche c'est laquelle? Vous formez une délégation, vous allez auprès du ministre de l'Enseignement supérieur. Vous lui dites, voilà, ce n'est pas normal. Comment expliquer cette augmentation? C'est ça, pacifiquement. Et on sursoit, le ministre a décidé de sursoir à cette mesure. Vous êtes au courant qu'il va décider que ça la massouté, augmentation. Au moins vous êtes au courant. Hein? Pardon? Vous êtes au courant de ça? Oyebi que ma frère, n'a communiqué ma augmentation ma frère. Moi j'étais surpris aujourd'hui. Dès que j'arrive, on était dans la salle. Le CP nous a informé quitter la salle. On se met à l'extérieur parce qu'il y a l'augmentation. Moi je ne savais pas l'information. Qui savait l'information? Où est l'autre étudiant? Qui était au courant de l'information? De l'augmentation des prix? Oui. Vino, vous avez bon, vous voulez profiter. Tout votre maman, maman, pas, banane, tout ça. Bon, allez, levez-vous là. L'étudiant, banane va faire la carte. Donc, tu es seul étudiant là-bas? Oui. Moi, je suis de l'ISC. De l'ISC? Mais je m'en appelle au Fimaka. Au Fimaka. Au Fimaka, mais malheureusement, vous êtes identifié par la police. Malheureusement pour vous. Donc, moindre incident, il y a des abino bayalo. Boye bakate peut-être bamsou babota magi bamsou babota magite. Mobulu wana o imema ba pillage. Yama ba papa ba maman ba koma ba chômeur. Moi ba futela baninga na bino bana bandeko classe zate. Oya basi bambimi ni banda bakosala musala busomi oya mibali bakomi bakulu kana blague boye allez mouvement ekei bobano piller ba magasin kangami ba papa bazongisi bango na ndako bakomi ba chômeur. Surtout le politicien ezala nga kimbuta
na ye bola nangate bonyo so bazo lobana ba dirigeant PPE bazala ba ministre banani moko amema pouvoir d'achat ba congolais likolo azate rien baya okosa bana na bango batanga na bapoto bamsu bazana ba Afrique du Sud ba même bino bokosa la bozoba à la fin c'est le regret c'est encore le chômage et tout ba manipuler binote ba che cadre moko a kitoko to kuta na biso nyoso to solola moko ngoto omemango wapi l'élection il osala mandenge ni cadre la moto ingi dialogue bozo ba msusu balingi te so ba yego manipuler bino bolobi bokende siko ba bengisi bino bo solola bo sisa makambo ko manipuler biso ezate so ozaka likama minerval wana ndenge zalaki boko futa kala boko futa kaka ndenge wana makambo augmentation siko ezate biso beto à côté à population parce que quand je dis je suis gouverneur je suis un élu du peuple pouvoir pas acheter à pareils à pauvres déjà ko la mukala tongote aye a matisika ndengwana papa lukara 350 wana liboso za futa wana passe bon 500 ndenge nozong wala pe biso pe tout million d'ailleurs ngana zokende tukuna ngabokende bokatanga mutunga nazokende tukuna na kota kuna na kotika ye kuna na solo rabino manipulation à pas mes amis. Ce problème est allé. Vous avez la coordination. Boké, vous avez mon ministre, les a pas si boyé, pas nanga, hôtel de ville, les anda qu'on a bino. Boyé, vous l'avez tala boyé. Ba médecin, bon, mon aki, ba yaki, kali kamambongo. Na même pas, on pas premier ministre, ba trouver solution. Moko kuta benga nga pesangata merci, rien. Bino pe aux alaga ndenge mo. Mais là, on a la ligne na Kinshasa, kimia ezala. Kimia ezala. Ba manipuler binote. Vous avez un madame. Et pour bien beaucoup nous c'est la rue. C'est la rue. Quand il y a aussi, attends la rue. Là, il y a tout comme place on a été. Bino n'est pas boué, général est pas beau. T'es boyouk. Ça va? Allez. Ceux qui peuvent partir. Excellence, ici, bazouinga téléphone, na saki ezana na silabis na sapat na porte-monnaie na recia na nyoso saki ba document na nga nyoso mbongo na nga transport bazouinga téléphone zala 30 000 batindela nga pas 30 jours. Nyoso bazouinga ngo saki na nga na kati ba document na nga nyoso bazouinga ngo téléphone bazouinga ngo. Allez, et qui me souffle? Il y a un dozo pensanga mikolo zo la tiaba full. Bazala so mono retourne. Acquitté sur le terrain, na sepeli ndengo autour de bayo moko un parent oiseau gagner $100 $200 na période ya ba fête bokeno matisa Minerval à $500. Monsieur le gouverneur ozoma ate ke eza lokola batu côté ya ba politique nde baza ko sala ke makambo yo epela bon bino le côté politique. Oui. Ministre renseignement supérieur boye bien Théophile Memba azu arrêté azu notre circulaire té pour abakisa Minerval wana côté politique ou DG institution et institut supérieur comme un politicien DG. Donc $500 c'est une décision avant ngana loba donc nazo loba bo solo na vérifier makamu nyonso ndenge zali mutu moko na gouvernement république esengi DG moko recteur moko abakisa ba frère académique azate ezaki bango moko ba comité de gestion bazui décision unilatérale. Je crois que naïbi procédure n'est pas ça la pour fixer le Minerval. Je crois que bah solo même la délégation d'étudiants tout pour bah fixer. Mais les camarades peuvent te télémêler en on peut. Il y a solo te télémêler en on. Pouvoir d'achat bah parents est faible. Bah coquiter na temps yo bah gino baksa bah frais académiques bah coquiter. Ezali li kama gouvernement te ba politicien te ezali ba DG ba comité de gestion
ya ba institut supérieur baza koyoka nga sikoyo batika bizaleli wana ya kosenga mbongo olamuki au fixé te olingi au fixé zwana autorisation gouvernement soko leki lelo pas déjà wana aulaction mukanda moko te zo autoriser abakisa wana dolika mwana esili ezala prétexte te po soki déjà moko meki lisusu toko soupçonner ya lingi mubule kota la ville ya Kinshasa ngana telemeli ezaba étudiant ezanga ngana telemeli kamwana lokola mbeba na salami sanction fozala alors bien on polele sanction fozala po na lingi teke sanction zala o po na ba étudiant ba céder pression pour ba terre gouverneur ya ville ngainde premier citoyen ba citoyen skinois likamwana lelo ba policier na ngaba ke nozuka pamba ndengwana na lingi yango te Moutona sali nengwana ke lomadisala mutune moko banani on doit les sanctionner. Voilà. Mais monsieur le gouverneur olobi malam ezambala libosote chaque année babakisaka nenge tokolo baboy. S'il faut peut-être citer bien que l'état ne mutozo chapeauté ezala ba privé ezala ba officiel na UPC chaque année bamatisaka lelo bakomi na $750 yozo kamwana nous nani 500 on a commis université des patrons du Congo. Alors bamsusu basi ba exiger en ayant 2 semaines vous devez payer la totalité, au cas contraire bati na porte bao basi ba futi bino boko sala ndenge et chaque année tant ba matisaka wan ni ba home ya ba étudiant ko bongisa ni te parce que nous avons suivi le ministre oyo loba na okapi lelo alobi que ezana ba frais connexes o ba sala kapona ko bongisa je crois pona kotonga. Donc le gouvernement congolais n'a pas de budget pour na couper sa université. D'abord aux autres gouverneurs de la ville question à gestion il y a études universitaires et supérieures ils ont la compétence d'abord il faut y avoir il y a la compétence même la constitution a appelé ça biso ils allient un peu gestion et enseignement primaire et secondaire. Mais je vais dire une chose au PC exemple UPC les a privés yo papa ont décidé au côté de moi là l'école privée école privée ils ont une organisation non il faut y avoir que aux autres namutu bien qu'ils aient l'institut supérieur mais ils ont privé c'est protestant ils ont privé catholique ils ont privé mususu net yo bo na éviter peut-être peut vous aller actionnaire dans la université privée mususu ils ont na Kinshasa. Donc d'une manière générale ça ne dépend pas d'abord retient que ça ne dépend pas d'un gouverneur de la ville de décider de l'organisation même financière administrative il y a une université constat à partir il y a dossier à l'élo je crois qu'on va se pencher là-dessus pour que va monter la kin l'élo déjà moka telema alors va que Minerva longo na 350 comme na 500 je crois que ministre enseignement supérieur gouvernement république et percevoir que il y a une lacune qu'on doit vite corriger. Donc il faut garder le faux là avant de décider que nous avons tout ça là. On a arrêté pour nous foutre des frais scolaires. Des frais scolaires enseignement primaire et secondaire. On a arrêté. Mais avant de arrêter, on a arrêté quand on a sanctionné PV, il y a réunion, il y a comité, il y a parents, il y a Milakissi, ça va? Nab officiel. Donc, inspecteur, chef de division, réunion de parents, yokani mbulu tolingi, bana bazwa carnet de santé. Oh combien ezabo mingi pena kitisa. Oh 5000 francs habité. Ba para bana mbongo tebo. Biso tout ça auto babenga commission urbaine de l'éducation. Chaque année avant, oh ba décider kuna. Ba yango ngana kula ngo sous forme ya arrêté et commis force de loi ba percevoir eux arrêté ba benga mususu ba frère Kimbuta donc arrêté wana ba nsa mbongo na hôtel de ville donc ko condamner mbongo te moi na pesa pe ba détail makasité pour ils ont la compétence na ngate mais yeba que économie libérale ba institution privée ezali bango baza pe na organisation na bango financière au ba fixer ba montant mais quelque part là l'État est là pour surveiller, garantir, sécuriser, protéger la population.
peut-être il y a une petite différence. Je crois que Bazo Kabiso, Baolandela, Bago corriger. Monsieur le gouverneur, awa ezali ville na yo. Ah mobule bimia wa eza côté gouvernement te bataille nanu André Kimbuta ezali ville na ye. Ba institution yo tangi wana, ba institution privée, on n'en disconvient pas. Quand on ne sait pas payer le restaurant au côté Malewa. Mais ce qui concerne biloko logo là-bas, IBTP. Et ça biloko il y a l'état. Il n'y a pas moyen de payer ça montant moko fixé pour na batuya. En ce moment-là, bana ba sentinelle, bana ba surveillant, ba kutangate, bana ba policier. Bana ba policier, ba kutangate. $500 monsieur le gouverneur, ça terrain na yo. Bien sûr, ministre renseignement Azali, mais ils ont le coup là bas saboter action na bino puisque comme Matissa, ba minervale, tout le bata ba minervo tellement le kimingi. Na lero yo, ozo mona teke za le coup là, matumodi, bota kotumula ndeye bato yo, bazangi moyen. À vous. Na yo kiti. Na biso pe boy. Piège zo lingo tandringa. Na okota ngote. Pouvoir ata eza ville nanga. Pouvoir nanga eza limité. Nga na pour maintien hors république. Pour sécuriser ba kinois na ba kinois. Na makambo ba domaine, ba pesanga mo domaine, sur la santé. Sur le renseignement primaire et secondaire, na kota na mojindo. L'enseignement supérieur d'abord. Na la matière ya ngote. Na ya ko loba bilobela, na ya ko me contredire alors que mi beko organisation ngo et lobi ndenge mususu. Na lobi kaka boye. Comme naza quand même peu représentant gouvernement ngo na province ville de Kinshasa. Na lobi kaka boye. $500 c'est trop parce que na yebi pouvoir d'achat, ya ba papa, ya ba parents, ya ba kinois awa. Batika Minerval wana place wana ezali. Sikoyo autoriser ngai na kuta na pena ministre enseignement supérieur pour na kota na mozindo na yeba pe kuna organisation za ndenge. Mais pour na lelo basuka na montant ba fixaki total ti na année académique prochaine basala ba réunion ba parents pe ba kota na kati balo ba pe lilo bana bango abochebo est-ce que tokokoka ou bien tokokoka te. Ah bon, que tout est gelé, donc augmentation là-bas, université, égalité du moins en ce qui concerne Biloko à l'État, institut à l'État. Bon, voilà, je veux dire quelque chose de très important, vous devez retenir. Je suis le représentant du gouvernement de la République dans la ville de Kinshasa. On ne va pas augmenter les frais académiques. Voilà, benza, ce photo moi la mokonzamboka, toko moi la mokonzamboka. Ba kokite. Wana ezali jamabe ba jango bito ba no comprendre ngo ya jamabe ba ko augmenter te wana na toko telemela ngo toko bundela ngo na lingi kanyama abima na balabala pona bato maboma pona kotia sécurité ya bato solo ba protéger bango contre bato maboma abima te parce que un 2G s'est réveillé le matin, il a décidé d'augmenter le frais académique. Non, non, ça on ne veut pas. On doit s'attaquer aux causes, non aux conséquences. Bango Vassali, maintenant lui est obligé d'amener le policier. Et il est libre. Mais on a aussi une sanction, on a aussi une puisque pour Betida Bassali Boye, il faut pas suspendre des jeux. Non, non, non. À Salimbeba. À Salimbeba. Beba, il faut pas punir en gros. Ça doit être sanctionné. Dans le vide que Balongolaï, il faut suspendre 3 mois pour faire dans la palais. À quel cas, ça la fin de mois pour la palais. Après, à 8 mois, à reprendre ceux qui vont juger qu'il est important pour la République. Merci. Monsieur le gouverneur, au promettre que les étudiants, toko accompagner yo okende kozongisa ye ke biso pe na nzela tozaki kokende na biro na yo embouteillage yango ya makambo ya mobulu ebimi esali ke ba nzela mususu ebouché tozaki koluka yo pona oyo bandi kotakine papa Léon mona mboka André Kimbuta yo lingaka bakinoa trop kobatela bango trop mais solo Kinshasa mobimba ba poubelle bazo évacuer lisusu te rien qui s'est fait. Qu'est-ce qui se passe finalement? Bamituka oyo la kisaka biso ya hôtel de ville ya okoma na uti ko somba tout ça oyo ezalaki ko kende na nzela bisika okenda ko inaugurer des charges finales kuna bande ko kutu balela kama pango na bango lelo ezandenge nini? Qu'est-ce qui se passe? Yebe au sangisa makambo en désordre. Le problème ezali awa na oto lo bango
l'obile rakene ko inaugurer usine ya plastique Mariboso usine de transformation de déchets à plastique et ça la mina Kinshasa na uti mpasa na uti ko inaugurer na uti ko loba likambo likambo zali awa ba de charge à transit o ezali na ba commune na ville ya Kinshasa o etondi ba déchets eza débordé d'abord na sengi bolimbisi na bana Kinshasa na ndenge bosotola balongola ki monte bon nazala ipete naki na Afrique du Sud benge bokomo koso atamboli babetaki mbata basalaki boye akimi parce que ba mesana komona yo il faut pas mona kayo mais kino lokola na so na kimi il faut na kima gombe pona kene kimanseki na wo kima Kinshasa te pona kende na kende wapi bande kola Kinshasa na sengi bolimbisi tozalaki na programme babengi paru ya financé na Union européenne yango na zako ko accompagner biso pour la makambo bomoni ya assainissement ya ville programme wana le 21 août esili Union européenne etiki mais avant batika bakomelaki gouvernement puis ce contrat basignaki pe na gouvernement république na ville ya Kinshasa te babi tozotika financement na biso komi na suka depuis une année bakomelaki gouvernement ya lobby tozozwango pendant une année topesa tango na ville posa quand même par mois 1,400,000 €, donc 1,500,000 $. Topesa tango na ville à s'organiser dans une année à zoa charge ya likambwana basololi mikanda ekomami entre Union européenne na gouvernement république ba réunion pe salami biso lelo tokota to bina gouvernement keba okofute 1,500,000 te nana ba frère na ba lukuta ba bakisaka mingi wana to tali dossier na kati za bien te 2,500,000 to moni ki faut futaka 800,000 gouvernement ndimi e futaka et pe 600 moko yango na basanzo so tikalo septembre eloko mote octobre eloko mote na novembre ne na telemiawa eloko mote mais gouverneur excusez-moi nakata yo mais premier ministre a lobi que mbongo za ko bima aza otindela yo mbongo quand je dis donc le gouvernement ba lobi que baza otindela yo baza opesa mbongo c'est là nabiki wana songi olinga na point complément monsieur le gouverneur wana songi wana makama lukuta puisque oyebi bekinga na loba apolele premier ministre akotinda mbongo te et bon nga na ya devant télévision na banoloba ça fait 2 mois de retard ba futitena je peux pas mentir d'abord retenir le logo moko puisque au risque on peut s'angakanda retenir le logo moko budget d'investissement à ville tinga na za gouverneur na zo $1 te et bon ya koloba o assainissement d'abord na ebisa na mikanda ndenge ba solola ki muta ko gérer mbongo wana za ville te za beseko et linge ya epana ngandenge puisque na mikanda ndenge ba sololi lokola paro Union européenne etiki mbongo ya kolongola ba poubelle ko somba ba carburant makamu nyonso beseko nde muti fallait à gérer ngo et bon au premier ministre linga tindela ngandenge atindela ngaite na yoki na RTNC lobby kuna mutu mo aleki lobby oh non si le gouvernement n'envoie pas parce qu'il y a un problème avec les personnels ba outi parou RATPK ya ville mais c'est ceux de tromper la population botika kokosa population retard ezwamaki biso toyebi pourquoi retard ezwami boyebi soki bato moko tobenga ba partenaire extérieur bazali moi kobimisa mosolo na banque ekomaka mwa manœuvre sikoyo na ngasi bato wana bake mosolo ekobima mpo batala même équilibre makambo nyonso ezoleka malamu batika kokosa mbongo wana bakopesa na ville te mbongo wana eza kaka beseko oyo edepandaka na ye premier ministre na ministre ya finance bango nde bagera bango nde bakofuta bato ya bamituko elongolaka bosoto bafuta na bango na baong oyo balongolaka bosoto mbongo wana ekopta epai ya comptable moko na ville te na kese ya ville te mais bana Kinshasa bazala calme na bombango nyonso toujours déjà mwa mosolo ya carburant eloko toza nango mwa pasi sikoyo chauffeur mukumbi ata otie carburant na mutuka ye afutami nano te akende mosala ndenge donc mwa difficulté bayebisanga lobi na pokwa lelo tobundani mwa moke bafuta mwa bachauffeur mais tozwi na mbongo
il y a gouvernement par rapport à l'assainissement. Situation sur le terrain, monsieur le gouverneur, concernant la salité, on m'a dit que au Rwanda, puisque est comme qu'on débordé. Non. Alors, on m'a dit que Molière est au courant. C'est pas banal. Ou bien on a dit sous le gouverneur. On a gobenga. Il y a eu ça. Les reconnaissants de couvrir full. Au tient la télévision. Au benga. Au lukainga. Bon, si on a l'air n'a pas dit au soba carburant, va l'ongola bosoto ngana benga. Ngana me justifier raté. Ngana sala raté n'a pas possibilité. Oyo et mon année pananga. Mais là qu'on profite vraiment. Makamba bosoto wana na sengi bolimbisi et kobonga. Gouvernement Sassali n'a ébi que procédure au foot à Mbongo. Et c'est Salami, je crois d'ici là, situation est normale. Na moi Mike te débrouiller, bah bandi déjà au Kolongo là. Maintenant que Senga na ba Kinois. Un exemple tout moni il y a IBTP. Surtout na étudiants. Université basala ngo et pas na biso organisation sur l'équipe médecine, ils ont 6 ans, mais sinon 3 ans à graduer, na 2 ans à licence. Beaucoup d'étudiants éternels. Beaucoup sabino te bosala 8 ans, 7 ans, pour l'obi au moins à des ordres l'équipe mingo, kangi, basalinana. Ne cédez pas à la manipulation. Restez conscient, étudiant objectif nae ils ont étude. Mais ce que moni ba droit nae ils ont violé. Besoin la coordination. Bosali coordination c'est la syndicat na bino et au komona ba konzi ata boke pas ministre na bino enseignement supérieur boya pe kotala nga po za pe moi raccourci comme ça to bongisi nan soki to bongisi te wana nde bolobi to sisi betap nyoso to tiki ba memo to sali ba doléance botala bazo aider biso te na problème parce que partout bato bazaka problème ezali mais respectez la procédure. Bon lukate balabala ogo malibanga na voiture nzo a voiture ozo malibanga ya papa na yo nzoka ya oncle na yo lobi ye mtafuta Minerval a fâché a boy ko futa Minerval donc discipline zonga boza la calme bosa la université à 8 ans te bosa la penza oyo ndenge sengeli na mibeko à l'état 5 ans 6 ans ça dépend ya ba faculté na bino. Na pesibino merci mingi na kanisi boyoki. Merci monsieur le gouverneur. L'académique azate. Ezaki bangomoko ba comité de gestion bazui décision unilatérale. Je crois que nabi procédure n'est pas ça la pour fixer le Minerval. Je crois que ba solo même la délégation d'étudiants tout pour ba fixer. Mais les kamango peut te télémêler en pe. Ya bo solo te télémêler en pouvoir d'achat par parents est faible, ba kokite na temps oyo, ba gino baksa, ba frais académique, ba kokite. Ezali likama gouvernement te ba politicien te, ezali ba DG ba comité de gestion, ya ba institut supérieur ba oyo kanga sikoyo, batika bizale wana ya ko senga mbongo olamuki au fixé te. Oligno fixé zwana autorisation gouvernement. Si on ne pas déjà on a autorisé à Bakisana. Donc les et Sili. Et la prétexte était pour ceux qui déjà m'ont mis le soupçonné. Il y a Lingi, Mouboule Kota la ville à Kinshasa. Ngana Téléméli, ils ont étudiant Zanga. Ngana Téléméli Kamwana. Donc on a mbeba salami sanction Fouza. On bien on polélé. Sanction faut la peau, dans l'ingité que sanctions là, au point d'étudier, bah céder pression pour avoir été gouverneur et à ville. Ngaïnde premier citoyen, bah citoyen skinois. Likamwana lelo, bah policier n'a pas que nos zuka pamba, n'engwana na linga ngote. Moutona sali, n'engwana que le madisala, moutou ne mogo banani, on doit les sanctionner. Voilà. Mais monsieur le gouverneur, au lobby malam, ezambala libosote chaque année babaki saka. Ningeto kolo baboui. S'il faut peut-être citer, bien que l'État ne moutoiseau chapeauté, ezalaba privé, ezalaba officiel. Na UPC, chaque année bamatisaka lelo bakomi na $750. Yozo kamwana nous, nani 500. On a commis Université des patrons du Congo. Alors, bamsusu basi ba exiger en ayant 2 semaines. Vous devez payer la totalité, au cas contraire, bâtir une porte. Bao basi ba fouti.
bino bokosala ndenge nini. Et chaque année tango bamatisaka wana ni barome ya baétudiant kobongisa ni nini te, parce que nous avons suivi le ministre oyo zoloba na okapi lelo alobi ke ezana ba frais connexes o basala kapona kobongisa, je crois pona kotonga. Donc le gouvernement congolais n'a pas de budget pona kopesa ba université. D'abord aux autres gouverneurs la ville question à gestion il y a études universitaires et supérieures. Ils ont la compétence là. D'abord il faut y avoir. Il y a la compétence là. Même la constitution a Pessabiso, ils allient un peu gestion et enseignement primaire et secondaire. Mais je vais dire une chose. On peut s'exemple PC. Les a privés. Yo papa ont décidé au côté de moi là l'école privée. L'école privée ils ont une organisation non. Il faut y avoir que aux autres namutu bien qu'ils aient l'institut supérieur mais ils ont privé. C'est protestant. Ils ont privé catholique. Ils ont privé mususu net yo boy na éviter peut-être peu aux alliés actionnaires dans l'université privée mususu ils ont la Kinshasa. Donc d'une manière générale ça ne dépend pas, d'abord retient que ça ne dépend pas d'un gouverneur de la ville de décider de l'organisation même financière, administrative, il y a une université. Constat à partir il y a dossier à l'élo, je crois qu'on va se pencher là-dessus pour que va moni lakin l'élo DG Moga Telema alors va que Minerva longo na 350 comme na 500, je crois que ministre enseignement supérieur, gouvernement république et percevoir que il y a une lacune qu'on doit vite corriger. Donc il faut garder le faux là avant de décider que nous avons tout ça là. On a arrêté pour nous foutre des frais scolaires. Des frais scolaires enseignement primaire et secondaire. On a arrêté. Mais avant de arrêter, on a arrêté quand on a sanctionné PV, il y a réunion, il y a comité, il y a des parents, il y a Milakissi, ça va? Nab officiel. Donc, inspecteur, chef de division, réunion de parents, yokani mbulu tolingi, bana bazwa carnet de santé. Oh combien ezabo mingi pena kitisa, oh 5000 francs habité. Ba para bana mbongo tebo. Biso tout ça auto babenga commission urbaine de l'éducation. Chaque année avant, oh ba décider kuna. Ba yango ngana kula ngo sous forme ya arrêté et commis force de loi va percevoir. Eux gâté va venir mususu va frère Kimbuta donc arrêté wana ba gansa mbongo na l'hôtel de ville. Donc ko condamner mbongo te moi na pesa pe ba détail makasité pour ils ont la compétence na ngate mais il va que économie libérale ba institution privée ezali bango baza pe na organisation na bango financière au ba fixer ba montant mais quelque part là l'État est là pour surveiller, garantir, sécuriser, protéger la population. Peut-être il y a une petite différence. Je crois que Holandais va corriger. Monsieur le gouverneur, awa ezali ville na yo. Awa mobule bimia wa eza côté gouvernement te bataille nanu André Kimbuta ezali ville na ye. Ba institution yo tangi wana, ba institution privée, on n'en disconvient pas. Quand on ne sait pas payer le restaurant au côté Maléwa. Mais ce qui concerne Biloko Logo là-bas, IBTP. Et ça, Biloko, il y a l'État. Il n'y a pas moyen de payer ça montant moko fixé pour na batouiller. En ce moment-là, bana ba sentinelle, bana ba surveillant, ba kutangate, bana ba policier. Bana ba policier, ba kutangate. $500, monsieur le gouverneur, ils ont terrain na yo. Bien sûr, ministre enseignement Azali. Mais ils ont le là baza ko saboter action na bino. Puisque comme Matissa, ba Minervale, tout le bata ba Minervo, tellement les kimingi. Na l'héroï, aux hommes na tegeza lokola, matu modi, bota kotu molande bato yo, bazangi moyen. À vous. Na yo kit. Na biso pe boy. Piège zo lingo tandringa. Na okota ngote. Pouvoir atteindre la ville nanga. Pouvoir nanga isa limité. Nga naza pona maintien hors république. Pona ko sécuriser ba kinois na ba kinois. Na makambo ba domaine ba pesanga ma domaine solo za santé solo za enseignement primaire et secondaire na kota na mojindo mais enseignement supérieur d'abord na matière ya ngote na ya ko loba bilobela
nakoya ko me contredire alors que mi be ko organisation ngo et lobi ndenge mususu na lobi kaka boye comme naza quand même représentant gouvernement ngo na province ville de Kinshasa na lobi kaka boye $500 c'est trop parce que na yebi pouvoir d'achat ya ba papa ya ba parents ya ba kinois awa batika Minerval wana place wana ezali sikoyo autorisé ngai nakuta na pena ministre enseignement supérieur pona kota na mozindo na yeba pe kuna organisation za ndenge nini mais pona lelo basuka na montant ba fixaki total ti na année académique prochaine basala ba réunion ba parents pe bakota na kati baloba pe lelo bana bango abotiebo est-ce que tokokoka ou bien tokokoka te que tout est gelé, donc augmentation là-bas, université, égalité du moins en ce qui concerne Biloko à l'État, institut à l'État. Bon, voilà, je veux dire quelque chose de très important, vous devez retenir. Je suis le représentant du gouvernement de la République dans la ville de Kinshasa. On ne va pas augmenter les frais académiques. Walanga Benza, ce photo moi mo konzamboka, toko moi mo konzamboka. Ba kokite wana zali jamabe ba jango pito ba no comprendre ngo ya jamabe ba ko augmenter te wana na toko telemela ngo toko bundela ngo na lingi kanyama abima na balabala pona bato maboma pona kotia sécurité ya bato solo ba protéger bango contre bato maboma abima te parce que un 2G s'est réveillé le matin, il a décidé d'augmenter le frais académique. Non, non, ça on ne veut pas. On doit s'attaquer aux causes, non aux conséquences. Bango Vassali, maintenant lui est obligé d'amener le policier. Et il est libre. Mais on a aussi la sanction, on a aussi puisque pour Betida Vassali Boye, il faut pas suspendre des jeux. Non, non, non. À Salimbeba. À Salimbeba. Beba, il faut pas punir en gros. Ça doit être sanctionné. Dans le vidéo que Balongola, il va suspendre 3 mois, puis après, on a parlé. À quel cas, Soumalé, ça? Après, on a parlé. Après, à 8 mois, à reprendre ceux qui vont juger qu'il est important pour la République. Merci. Monsieur le gouverneur, au promettre que les étudiants, toko accompagner yo okende kozongisa ye ke biso pe na nzela tozaki kokende na biro na yo embouteillage yango ya makambo ya mobulu ebimi esali ke ba nzela mususu ebouché tozaki koluka yo pona oyo bandi kotakine papa Léon mona mboka André Kimbuta yo lingaka bakinoa trop kobatela bango trop mais solo Kinshasa mobimba ba poubelle bazo évacuer lisusu te rien qui s'est fait. Qu'est-ce qui se passe finalement? Bamituka oyo la kisaka biso ya hôtel de ville ya okoma na uti ko somba tout ça oyo ezalaki ko kende na nzela bisika okenda ko inaugurer des charges finales kuna bande ko kutu balela kama pango na bango ti lelo ezandenge nini? Qu'est-ce qui se passe? Yebe o sangisa makamo en désordre. Problème ezali awa na oto lo bango lobile na kene ko inaugurer usine ya plastique mbali boso usine de transformation de déchets à plastique et ça la mine à Kinshasa na uti mpasa na uti inauguré na uti koloba likambo likambo zali awa ba de charge à transit o ezali na ba commune na ville à Kinshasa o etondi ba déchets eza débordé d'abord na sengi bolimbisi na bana Kinshasa na ndenge bosotola balongola ki monte bon nazala ipete na ki na Afrique du Sud benge bokomo koso atamboli babetaki mbata basalaki boye akimi parce que ba mesana komona yo il faut pas mona ga yo mais kino lokola na so la kimi il faut na kima gombe pona kene kimanseki na wo kima Kinshasa te pona kende na kende wapi bande gola Kinshasa na sengi bolimis tozalaki na programme babengi paru ya financé na Union européenne yango na zako ko accompagner biso pona makambo bomoni ya assainissement ya ville. Programme wana le 21 août esili l'Union européenne etiki. Mais avant batika bakomelaki gouvernement. Puis ce contrat basignaki pe na gouvernement république na ville ya Kinshasa te. Babi tozotika financement na biso comme na suka depuis une année. Bakomelaki gouvernement. Gouvernement ya lobi tozozwango pendant une année topesa tango na ville. Posa quand même par mois 1,4
400 000 euros, donc 1 500 000 $. On peut s'attendre à ville à s'organiser dans une année à Zoa charge Yalikambouana. Sololi, Mikanda et Komami entre l'Union européenne et le gouvernement de la République. La réunion peut être salami. Si le gouvernement Keba, on fout 1 500 000. Nana ba frère na ba lukuta ba bakisaka mingi wana totali dossier na kati za bien te 2 500 000 to moni ki faut futaka 800 000 gouvernement ndimi et futaka et puis 600 ans moko yango na ba 100 ans so tikalo septembre et loko mote octobre et loko mote na novembre na telemiawa et loko mote. Mais gouverneur, excusez-moi, Nakatayo, mais premier ministre a lobby que Mbongo Zako Bima, Azaoutin de Layo, Mbongo. Quand je dis donc, le gouvernement a lobby que Bazakoutin de Layo, Bazakoutin Mbongo. C'est là. Nabi qui wana sungi sungi olingana. Point complément, monsieur le gouverneur. Wana sungi sungi wana makamalukuta. Puisque vous vivez qui ngana loba apolele. Premier ministre a kotinda Mbongo te. Et bon, on a devant télévision, Nabanoloba, ça fait 2 mois de retard, je ne peux pas mentir. D'abord, retenir le logo Mogo, puisqu'on risque de s'en attendre. Retenir le logo Mogo. Budget d'investissement à ville, Tinga n'a gouverneur n'a $1. Et bon, il y a assainissement. D'abord, il y a mis Kanda Nenge solo là qui, Moutako gérer Mbongwane za ville, za Beseko. Et il n'y a pas d'angandé. Puisque la Mikanda Nenge solo lui, le coup la paro, Union européenne et Tiki. Mbongo ya kolongola ba poubelle kosomba ba carburant makamu nyonso Beseko nde mutu fallait à gérer ngo. Bon au premier ministre alinga tindelanga ndenge. Atindela ngaite. Na yoki na RTNC lobby kuna mutu mo aleki a lobby oh non, si le gouvernement n'envoie pas parce qu'il y a un problème avec les personnels ba ou chômeur. Moi ba futela baninga na bino bana bandeko classe zate. Oya basi bambimi ni banda bakosala musala bosomi oya mibali bakomi bakulu kana blague boye allez mouvement ekei bobano piller ba magasin kangami ba papa bazongisi bango na ndako bakomi ba chômeur surtout le politicien ezala ngaki mbuta na ye bola nangate bonyo so bazo lobana ba dirigeant PPE bazala ba ministre banani moko amema pouvoir d'achat ba congolais likolo azate rien ba okosa bana na bango ba tanga na ba poto ba msu bazana ba Afrique du Sud ba memi bino bokosa la bozoba à la fin c'est le regret c'est encore le chômage et tout ba manipuler binote ba che cadre moko a kitoko to kuta na biso nyoso to solola moko ngo to memango wapi l'élection il osala mandenge ni cadre ngo to ngi dialogue bozo ba msusu balingi ba msusu balingi te so ba yego manipuler bino bolobi bokende siko ba bengisi bino bo solola bo sisa makambo ko manipuler biso ezate so ozaka likama minerval wana ndenge zalaki boko futa kala boko futa kaka ndenge wana makambo augmentation siko ezate biso beto à côté à population parce que quand je dis je suis gouverneur je suis un élu du peuple pouvoir pas acheter à pareils à pauvres déjà ko la mukala tongote aye a matisika ndenge wana papa luka 350 wana liboso za futa wana passe bon 500 ndenge nozong wala pe biso beto telemeli d'ailleurs ngana zokende tukuna ngabokende bokatanga mutunga nazokende tikuna na kota kuna na kotika ye kuna na solo na bino manipulation a pas mais so problème ezali boza na coordination na bino boke so bomoni ministre za pas boye pa na nga hôtel de ville za nda kuna bino boye bolobi tala boye ba médecin bomona ki bayaki kalika mambongo na mema bango pas premier ministre ba trouver solution moko kuta benga nga pesa ngata merci rien bino pe ozalaka ndenge mo mais lo ngana lingi na Kinshasa kimia ezala ba manipuler bino te bozola nanga malamu po bino bokomo yoko balobi nous c'est la rue kanya mosi atambla na rue ngana lingi to koma place on a te bino pas boué général et pas beau te
Boyoka. Ça va? Allez, ceux qui peuvent parler. Excellence, ici, bazunga téléphone, na saki ezana na syllabus na sapato na porte-monnaie na recia na pataki nyonso saki ba document na nga nyonso mbongo na nga transport bazui yango téléphone ezala 30 000 batindela nga pa 30 jours nyonso bazui yango saki na nga na kati ba document na nga nyonso bazui yango téléphone bazui yango. Et qui me souffle? Yo ngozo panzanga o panzanga mikolo yo no la chava full. Bazala so mono yo retourne. Acquitté sur le terrain, na sepeli ndengo autour de bayo moko un parent oazo gagner $100, $200 na période ya ba fête boke no matisa Minerval à $500. Monsieur le gouverneur ozoma ate ke eza lokola batu côté ya ba politique nde baza ko sala ke makambo yo epela. Bon. Bino le côté politique. Oui. Ministre renseignement supérieur boye bien Théophile Memba. Azu arrêté té. Azu notre circulaire té pour abakisa Minerval wana. Côté politique vous devez DG institution et institut supérieur comme un politicien. DG. Donc $500 monsieur le gouverneur. C'est une décision avant ngana loba donc nazo loba bo solo na vérifier makamu nyonso ndenge zali mutu moko na gouvernement république esengi DG moko recteur moko abakisa ba la lumière est d'une seconde. Et lui ça. Mon pied répond. Oui. Pardon. Yo étudiant. Il fait le tour de la classe de son corps. Alors, accompagné ma J'espère que vous n'avez pas été manipulé. Vous avez été manipulé? Il faut dire la vérité. Vous n'êtes pas étudiant. Comme toujours par hasard, vous êtes étudiant. Je suis d'abord témoin de pas. Je suis un agent de banque, d'une banque commerciale. Ah bon? Moi je suis étudiant. Étudiant? Oui. Étudiant? Oui. Étudiant? Je m'appelle Perfect. Nga kuche na kati ya jeep yo ba nga zangnasi nga ba na nga simanya kuche na jeep sim kaya na ngo police roza ramase kon kuna akazi nga no sa na sini nga na étudiant na go simba si nga ba no beta Les étudiants maintenant. Non, il y a un problème, on a augmenté le frais académique. Les étudiants manifestaient, on a dérangé. On a augmenté de combien? C'était 350. On a ajouté quelque chose jusqu'à 5, c'est pour nous les étudiants de Prépo. Les étudiants de G1 jusqu'à LD. On a mis 450. C'est pour cela qu'il y avait des bruits. Mais moi j'étais à l'auditoire. Non, ne te justifie pas. Moi je voulais savoir quel était le problème. Augmentation de frais académiques, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, vous n'avez pas un syndicat, vous n'avez pas une coordination. Vous savez la démarche c'est laquelle? Vous formez une délégation, vous allez auprès du ministre de l'Enseignement supérieur. Vous lui dites, voilà, ce n'est pas normal. Comment expliquer cette augmentation? C'est ça, pacifiquement. Et on sursoit,
Le ministre a décidé de sursoir à cette mesure. Vous êtes au courant qu'il va décider que ça la masouté. Augmentation. Au moins vous êtes au courant. Hein? Pardon? Vous êtes au courant de ça? Oyebi que ba frais n'a communiqué ba augmentation ba frais. Moi j'étais surpris aujourd'hui. Dès que j'arrive, on était dans la salle. Le CP nous a informé de quitter la salle. On se met à l'extérieur parce qu'il y a l'augmentation. Moi je ne savais pas l'information. Qui savait l'information? Où est l'autre étudiant? Qui était au courant de l'information? De l'augmentation des frais? Oui. Bino, vous avez la bombe, vous voulez profiter. Tout votre maman, ma part, banane, tout ça. Bon, allez, levez-vous là. L'étudiant, banane va faire la carte. Donc, quand tu es seul étudiant là-bas? Oui. Moi, je suis de l'IEC. De l'IEC? Mais je m'en appelle au Fimaka. Au Fimaka. Au Fimaka, mais malheureusement, vous êtes identifié par la police. Malheureusement pour vous. Donc, moindre incident, et qu'il y a Ezabino Bayaolo. Boye Bakate, peut-être Bamsouba Botamagi, Bamsouba Botamagite, Moboulou Wana, Oimema Pillage, Yamaba Papa, Maman, comment